Bato motoba bazokaki makasi tango bakangami baike bamekaki kokima na boloko bonene ya Kasapa na Lubumbashi. Bakangami batiaki moto na entrepôt esimbami na MONUSCO pe bapunzaki biloko mingi. Kimia ezongaki nsima na misala ya bokengi kobeta masasi na esika eye. Moïse Katumbi azongeli société na ye ya Katanga Mining Company na esika ya NB Mining Africa. Mosungi na ye Pascal Beveraji akelaki na kobotola ye misala ya bosembo mibimisaki NB Mining na ndako ezalaki ya KMC. Couvre-feu longola mina ba département zomi ya kati ya mboka pe lembisami pona kobanda 23h kino 5h du matin na Brazzaville na Pointe-Noire na Congo Brazzaville. Bakambi ya bitumba na COVID-19 ba pesi ndingisa ete ba match ya football ezonga kasi batali bazalate zando pe ezongeli mikolo mitano na mposo. Cour africaine ya makoki mabomoto epesi mitindo na Côte d'Ivoire kozongisa kombo ya Laurent Gbagbo na maponami le 31 octobre. Conseil constitutionnel ya Côte d'Ivoire ebwakisaki kombo ya mokonzi ya kala ya ekolo eye pona etumbu ya mibu tukumi bale ya boloko ekatelamaki ye pona bobukisami ya banque na matata malandaki maponami ma 2010. Laurent Gbagbo atikama na CPI kasi azali kozela soki procureur akozongela bosambisi.